Coucou ma communauté, comment vous allez? Voilà, j'aimerais faire une vidéo vite fait là ce matin pour parler de l'affaire de notre artiste Gianni Faye qui nous a laissé depuis hier. Euh, voilà, nous sommes vraiment de cœur avec la famille artistique ainsi que biologique. Mais j'aimerais bien parler par rapport à ces dossiers et je vais un peu parler un petit peu là. Mes amis de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo en général ou d'Afrique en particulier, si vous aspirez à venir en Europe, Yaya, que ce soit ton propre frère, ta soeur, ou un ami de longue date qui vous a invité de venir vivre en Europe et tout, Yaya, ce n'est pas du tout mal. Mais je vous conseillerais de bien préparer votre voyage. Il y a tellement beaucoup de réalités en Europe. C'est vrai que l'Europe, le social est très bien, l'école, la formation pour les enfants, c'est bon, et aussi l'hôpital et tout. Donc le social en général, c'est très bon. Et la sécurité aussi. Mais ça demande du temps. L'Europe demande de la patience. Il faut avoir beaucoup de la patience. Voilà pourquoi pour se déplacer, traverser les océans et venir en Europe, c'est mieux d'avoir quelque chose na poche na yo. Il faut avoir une somme ou avoir une revenu que à la consistant jusqu'à ce que vous allez mettre toutes les choses comme stable. Notre papa Tiki Biso, pourquoi? Je crois qu'il avait fait confiance à sa femme. Il a quitté le Congo pour l'Europe. Arrivé en Europe à Moni Oyo. Oyo, moi, ce n'est pas peut-être que présenté était. Beaucoup de diaspora, babaza balokuta. Na ba vidéo, ba olakisa bino que il vivait bien. Baza na banda kumoko boye. Patati patata, maman, ya, papa, maman. Naleka na bagare, il y a des gens oyo bazo vivre afana na kati ya camion na mutuka. Donc afana na kati ya mutuka, asoma neta mususu mwa muketi na ye we mutuka na ye mwa boya 2000 balles. Afana na ye wana lala rani na journée a kotambola ta mususu banda kunyonso to ozo mona ta mususu na ba réseaux sociaux. Yana oyo balala kana ba pont. Soki nzamba pesinga makoki mukolo mususu na okende kolakisa bino onga nazo vivre na mboko na zali nango. Bato bazolala kana ba pont. Yaya, l'Europe n'est pas un paradis. Beaucoup souffrent. Ils ont Nigeria, moi j'ai même des amis Nigeria, Nigériens, Congolais. Beaucoup bazo souffrir. Bazan la bango la banda Congo te balaksabino ke benda Congo big. C'est vrai que oh yope ba umela a bundi pindi tia koma bazali. Aussi mutu soka bengyo yaya langa oh yakanga bobo yaya okoya mezana na poche zala plan. Mingi ya yo komika na mboka ngo bo akangi na mu telefone mingi komi bo acha ebenga yambaka sur téléphone te. Moi-même j'étais victime de loin et de loin. Ya kasoko ye na ko loger yo ya na ya bolda. Donc il faut bien se préparer. Ndeko na biso atiki biso, c'est parce que akoya ki pe na pula mabe moi aussi a comme si garde à bana. Garde à bana na ndaku ya kenda ko musala kenda ko sala kabiyenga na ye et mobala akoki te choc tia ko sala crise o asali akeinde ko na biso pe à son âme. Voilà pourquoi il faut bien se préparer kozwa décision teta mususu. Je rencontrais même quelqu'un azaki hôtesse na Angola atiki musala na ye hôtesse. Moi je l'ai découragé. Non, nazotika nazokende na ngai poto. Ya, poto n'est pas facile. Posto eloko ya motu ye nanu mikanda pono zwango. Ça va te prendre du temps. So za mutema to ko craquer. Otiki musala na yo na Afrique pour oya ko bunda na Europe. Il faut avoir un cœur, il faut avoir la patience. Ce n'est pas un bâton magique comme on nous présente dans les réseaux sociaux, hein.
Yaya, bien réfléchir avant de prendre une décision pour te déplacer, pour quitter l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique, ils ont ma baie, ils ont ma baie mingi, mais ceux qui pon yo ya ya na ba Afrique wana pe soko bundi na yo ozwa kaka. Visa ka en Europe te. Attends en Afrique wana so tie mayele. Seulement que beaucoup de personnes ça ba aventure na business hein. Il y a des gens au mutu mususu mona yaza na cabine na ye. Cabine wana nde cop na yo. Mais ozo fongola cabine na 11h. Mususu po mono fongoli 7h mais ofandi na na cabine te OK osala biyenga. Voyez tout ce temps. Ici, les gens ne blaguent pas avec le temps. Mais regarde comment les gens en Afrique blaguent avec le temps. Bah, au babe, au moins, on l'a ateka, à se concentrer. Monsieur, ok, na zando boy. On l'a ateka. Yezaka na masolo, soit atiki mesa na ya ki mpanzi. Mais combien de clients ba na simana? Ba clients ba ya wazati. Olo ba kenzamba wasala te biso moko. Eza na Afrique wana ya okozwa mbongo. Hein? Atape ba awa pe. Awa ya msiko muto oye baton na ye olekse lokote nyonso tout ya bien planifié na bakini wana mutu mususu obete okatela client lingala client na ozonga defwa ndeni tout ça faut te revoir tout se concentrer la vie c'est pas seulement en Afrique tout ce que tu fais même en Afrique fais ça bien avec ton cœur nzambo azomona waza juste au pambola. Merci, c'était la même Afrique Léa Duarte, la reine Libinza. Je vous embrasse.